Aou. 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 Hey. Descends. 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 Alcaï descend. Alcaï descend. Pendant 4 mois, à Kengelbison à Bénin, à Batelbison à Delbison à Bateau Koumissier, de tout puissant, à Tikala éternellement. Yo! Yo! Alcaï descend. Yo! Yo! Alcaï descend. Yo! Descend. Descend. Toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette émission Place de Jéroucha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jéroucha Bafosette, Anti-Boutou, la chroniqueuse, l'enfant de Marie-France Ivangou, la seule et l'unique reine-mère. Bienvenue encore dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jéroucha. Et puis bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo Sus TV. Et puis un grand merci à mon DG, à mon patron, à mon boss, Maître John, Motema ya maman Micheline, la reine, ma mère a parlé, babi moi soit Zangambada, Sokudane Kumisanzambe. Un grand merci à mon réalisateur Anok Mbala Moto Mobimba. Et puis un grand merci à mon superviseur Papi Le Congo Mobala Pembe, sans oublier équipe technique Mobimba. Nazo mona déjà Gelon Gassele Mouteke, Azangan Zolo, Papa ya Gertina Gassele. Et puis à Keren Gassele, sans oublier J de l'œuf Papa la Monique. Et puis aux émis de énergie Mobile la Bafosette. En tout cas, un grand merci Nabino. Et puis un grand merci à secrétaire Nabiso Tana la Razia. Un grand merci à Babonné Nabiso ya Congo Suisse. Et puis n'engina profiter na senga na yo muto s'abonner te na chaîne Nabiso. Profiter dans autres émissions mais au s'abonner na Congo Suisse TV. Au Kozala 2. C'était pour biso na Congo Suisse. Tu embara ba invité à bien tu ya kana ba news à bien ba actualité à bien ba surprise moko. Ya bien to ça la be makambo propre makas na sûr que ceux qui ont s'abonné au Kozala 2 c'était pour s'abonner et belé na Congo Suisse. Un grand merci na binonde kanel sabino ba français taya na ba actualité solo aya na ba news ya solo aya kana ba message ya solo en tout cas et pas la nga lokuté za raté et pas la nga nyonso za laka bien bino moko bande ko baboni na biso mokili mobimba bombo yoka kina sur ke misusu boyoka ki misusu pe bomona ki ba histoire ya ba mama na biso bakanga maki na bene ba mama bakenda ki kosomba biloko kande ba mama na biso ba lukaka ba mama courageuse nde ba lukaka ba bunda pona ba fina bango nde ba travailler pona ba bomo ya pona bana bango basala bien pona bana bango batanga bien ezana ba mama moko bakende ko luka fina bana bakende ko soma biloko na bango na bene avant confinement bakenda kuna bakanga mara kuna to ba yo confiner to ba presque monde entier parce que ba pays presque belé baza tout ça confiné donc bakanga maki kuna to ba confiner biso bena pesa parmi pe mokili oyo pardon mboka oyo ba confiner ki bango pe c'est pour cela ba maman batikala kuna ba moyen zalaka te po bazonga na kin mbongo bongo bakenda po basela ba commerce na bango ba lia yango ba utiliser yango ba futela yango ba flat ba selaka o ba koke ko sala kuna po moyen ba kama boke zate po mutorole sa bango zalaki te mutorozwa na bango zalaki te bazalaki obligé ya ko so ba mbongo o bango bazalaki nango ya ko dépenser po na ba dépense na bango moko et arrivé que mbongo wana silaki ba moment na biso bakanga mara kuna ba kome ko luka ba kome ko senga ba lusungi ba bandeki ko luka moyen ni ba kozonga Congo Kinshasa. Yango wana na nzela ya ba lobeli, na nzela ba journaliste ya ba chroniqueur, ba chroniqueuse, boyoka kinde ba maman na biso bango ba donc grâce na bango, koloba na bango kolela na bango nde balela ki po ba konzi, nde bomona ki ba konza mboka na biso ba tie ba moyen jeu bazula ki ba maman wana avion, ba maman wana balongwa ki bernard jeudi et puis ba koma ki kin vendredi. Nde to solo ba boyon to lingi na senga na Enoch Mbala ala kisa bandeko monde atimo bimba botande ba maman na biso bazozonga bazoyemba bazo sepela to ebite bazo sepela ni to ebike to découvrir ngo kana émission na biso ya Place de Jéroucha bolanda nde ba maman bazo sepela nde ba maman bazobina po bakanga maki kuna na bene de gouvernement ki ba moyen je ba lukeli ba avion nde bazongi balongwa ki bene jeudi ba koma ki Congo Kinshasa vendredi donc
Enoki Mbala tolanda image oyo nayebi ke bala mokili memba bakosepela. Merci. Pendant 4 mois, à Tchengel Bisson à Bénin, à Batel Bisson à Leïs Bisson à Tupato Koumissier, les tout puissants, à Tikala éternellement. Kobeli Péter, je peux faire quelque chose à l'éternel, à Tupato Koumissier. Donc, bon, on a amené notre Bokende. Vous êtes belé, toi, patrimoine, 100 combien de personnes? Je le vois avec. Mon pasteur, vous allez dire ce qui arrive. Si un Camerounais prêté au Congo, si un Camerounais prêté au Cameroun, il y a un habité, mais il faut qu'on tape au mail, et personne n'est nul. On compte des missions. Les missions va yoga. Il n'y a pas de béné. Merci na Enoki Mbala na image o auti côté la biso bino moko bomoni nde ba mama bazo sepela ba mama bazo bina esongeza ka te po na avion non po ba mata déjà avion esongeza po bazo songa na mboka na bango mboka o ba botela ba botama mboka o batiki ba famille na bo batiki bana bango ba mama ba sepe bino bomoni déjà esengo en tout cas mboka salande boeto na topesi ba merci belé na gouvernement na biso ne loko sali ortinde ba mama biso avion po ba songa na Congo Kinshasa en tout cas et sali bien makase puis un grand merci na batu ba aider biso na ba image oyo na bandi na chroniqueur Kabila molobeli ya solo en tout cas chroniqueur Kabila na peso mbote confrère nanga et puis na Norbert pe na peso susu ba mbote na ndenge obo aider biso po na ba élément o en tout cas faut za Kabila nde fo bo sa makamba babi ba misiba makambo susu fo botike la biso ba lobeto lobela ngo po to yeba ndenga ko sala musala to yeba kané to se sacrifier kapo to zula batu ba belema o to la ka batu ka ba biloko eza vrai en tout cas un grand merci na ba confrère nanga
Et ça libère ma casse stablement au bureau botindi. Et puis un grand merci à Gelon Gassé Mouteke à Zanganzaloko. Un grand merci à Jules de Love Papa na Monique. Un grand merci à mon patron, mon boss, Maître John Motema, ya maman Micheline, la reine mère à Palais. Babi moi soit Zangambanda. Babi Sokutene pe Koumisan Zambe. Et puis un grand merci à ma maman chérie, Marie-France Van, ou la seule et l'unique reine mère Babi Bakisele, machine à beauté. Et puis na sinale bino sous bande konanga balance nanga bato bolandaka ba facette, bato bolandaka Congo Suisse, bato bolandaka place de Jerusha. Nengna l'accepter sous deuxième élément, botalande ba jeune courageux, botalande ba namboka, bazo sala musala, ba boko yiba ba boki kuluna ba boko kata lichette ba boko sala solo soki soki nini. O ba ninga musu ba sala ba boko boto la ba mama ba periki. Ba boye eloko wana ba bi te photo sala musala na biso, photo lukana mutoki na biso. Ba bona bango kokotela batu na ndako. Babi photo luka na mutoki na biso, photo sala na mutoki na biso. Ko yibesa na ngona litomba morote. Ebelebe bakenda pa ke yiba be batuta ba na ba voiture. Nde bango babite ba se décider que babite to luka commerce na biso esunga ka biso et puis ça biso quand même quelque chose poto lia et permettre biso to futa banda ko et permettre biso to somba ta pantalon et permettre biso to somba ta body et ça la bien makasi. Botala bande ko na biso bazote ka me ba yana ba style na bango. Ben ba jar na bango bazote un to bazo yemba lisusu babi ba stratégie bo nulle part ailleurs fezaka na mboko kana Congo Kinshasa parce que msubo mona ngotemboka bweno na mona te pardon ba botama na kinte barata et puis na monde so qui ne zala te monde lingeza acteur tenga pna bisibino po makambele kala mboko ya gu voilà eno kimbala aider bande ko aider ba abonné na biso ya Congo Suisse balanda nde bande ko na biso bazoteka enta bazo yemba lisusu na yebi ke ça bien makasi et puis na kati le mawana boko zwande ndeko na biso moko pe alobi to sala ki mo EP interview mo mukena mwana mboka solo na mwana pende no mo mona kendenge orloba babi fozara kino potele mana mamba boy boyo kaendenge akoloba donc ba on laksa bino nde bande ko na biso bazoteka et puis bozo mona lisusu na ndenge moko ya bana mboka oti koloba to so ki mo interview ki aloba ki encourager mamba bongo a féliciter ba jeune courage bino il faut bande ko na biso mibali misusu basala bona place o kata mutu lichette o papa mutu faut que ça la rablo baninga bo sala bo non sanga la bonne na biso ya Congo Suisse bolanda image oh merci kamali babushi kamali babushi Au, 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 au. kamali babushi kamali babushi Au, kamali babushi shiye tuya au, kamali babushi kamali babushi au, 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 au. Descends. Descends. Au, descends. Alcali descend. Alcali descend. Descend. Alcali descend. 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 Bonjour. Boni namoni awa touti kolanda ba jeune courageux ya Kishasa ndenge bazo bunda koluka mbongo na dio pozala ki ona présent to ebité oko loba nini pona o ezo salema vraiment. Bon, merci d'abord au peuple lié aux autres tourner na mituna oyo eza quartier na biso donc comment on a ba jeune boyer vraiment eza ba façon moko vraiment au bazo lukela wana il faut qu'on encourager mingi bazo kene na ba makamama be ba kuluna ba moyibi na ba butu bato wana sokimiate il faut encourager bango parce que moni période de classe ezalité eza seule façon sous bazo nga peut-être bateka davantage pe na ba ne bazo tambola boye
pour que ce classe kozonga na moment où nzamba ko permettre moi appelle ba moyen ba foutre la classe pe sans yango moi pe azaka mbongo oyo balia kanango balata kanango pe moi msupe ya simaka ba famille na bango vraiment ngava ponanga nazaka encourager bango makasi nzambe vraiment asunga bango balonga même à un niveau oyo ya kosala pied boy chaque jour peut-être ba ko m'appeler msuna moi mais ça va fandi endroit moko bien pe magasin nzambe kana sala kana bolamu ne na si ba ko makaka na niveau wana parce que vraiment tala baza ko se motiver kaka na kati ya animation na bango wana vraiment faut to encourager bango po bana mingi lona Kinshasa mingi pe na moment oyo ba ça rappelle le côté malgré tout en confinement mais ceux qui peuvent bouger te lu quitter au liaté pour bien surtout respecter ma gestes barrières peut-être ça la course aux erreurs importantes il y a bango mais importantes base au moni bango ba bien ba kanche na ba cache na bango mais bazo teka pe 4 loyembo na faut encourager bango vraiment. Merci lelo na ceux qui concerne nos repesa na ba konza mboka na na ba jeune garçon ba débrouiller ba boy kuluna ba boy ceux qui penini ba ningi ba débrouiller ceux qui lelo yo qui pouvoir que non ozana moi di loba ya modi mo ya bien ko loba les temps qui me connaissent linga ko ko yebisa ba konza mboka ba sala nini pour na ba jeune abo. Bon pour moi pour la mboka vraiment ba jeune ba lebele ba jeune ba lebele pour la mboka il faut peut-être que font là des écoles ba spécialisation belé telles que menuiserie maçonnerie électricité il y a électronique il y a mécanique et aller belé même peu ba na âge likolo ko le kabango peut-être ba compagnie il y a pas ba tout ba fa na chômage ba tangi bazali ebelé ya ko sakanate mais some investisseur ba ye mi ba misale monani na bango o bazali ko ba âge na bango ba kete na ba société na egoya oyo bazali ke na âge net bango ba na ma âge rotanga peut-être ba ko la spécialité wana e ko sunga ba mukolo ba keite est-ce que intervalle mikolo ba keite ba ke ko coopérer lo lengi wana kaka. Bon conseil ni kopesa na ba jeune balinga ko lukate balinga débrouiller balinga ko kuluna ko simba macheti ko botola bato ko yiba conseil ni kopesa bango. Bon, au total, tu comprends, ezali exemple à suivre pour la bango, exemple à suivre pour parents oyo à livre mana réputation bien, à l'ingate moi na ya ke nanzela mabe wana tel ko tolobi okuluna donc en général qui banditisme à lingangote, à l'ingake moi peut-être ayo ko la musala na ye ou bien à ça la loi ba oyo ba leki na ba leki bazo débrouiller et zalavement nzela malamu ole buena buya antake misala malonga eya be kola ba spécialité eya eza nzela rolanda pour lelo so rolandi kuluna mama ayeba te so akanyo lelo eza boloko l'état peut avoir à disposition meilleure que les causes qui liboso peut-être ba kangio mama ina $100 ba libérer peut-être l'état tout en rozomona na 100 na oya yo wana et représenter na ngombo non représenter na rien donc c'est là malamu to ko lobana ba jeune wana yango oyo kende classe tanga classe kimia aussi lisa et bon lobi pe ko moto na kata société jeune comme ça initi na société te na misala mabe na ezaki to ko mingite. Merci na ebite soko ozali na liloba mususu akobakisa obakisa vraiment pona ba jeune nyonso o ba Holanda yo na émission. Bon, ndeka na biga nzela suivre yango wana. Bon pour moi pour citer peut-être nazo pesa mbote na mamaleki nanga mamaleki Claudia Bakala na Londres. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jerusha Bafossette, Antiboutou, la chroniqueuse, l'enfant de Marie-France Ivangou, la seule et l'unique reine-mère. Un grand merci à mon patron, mon DG maître John Motemaya, maman Micheli, la reine-mère mère à Palais. Un grand merci à mon superviseur Papi Le Congo Mobala Pembe. Un grand merci à la secrétaire Nabiso Routiana la Rise. Un grand merci à l'équipe technique. Normalement, on a déjà Gelonga. Le Mouteki Azanga Nzoloko, papa ya Gertina Ngasele, et puis à Keren Ngasele, sans oublier J de Love, papa la Monique, Babi J de Love, hein, voilà. Il y a eu un grand merci à Eno Kimbala Motomobimba, un grand merci à Osemido Énergie, Mobala Bafossette, malheureusement, au Lekinga Temoro Yebi, un grand merci à Babone Nabiso, un grand merci à Batuto Bolinganga, un grand merci à mon grand frère Blaireau, Amble, la simplicité toujours. Je vous aime beaucoup, portez-vous bien, à la prochaine, bisous.